Opération Ndobo na Kinshasa ezali kosala eloko te bondimilanga kuluna ebundami makasi na terrain moko ya football tozali na commune ya Ngalima. Reportage. Oyo bozali komona boye ezali tournage ya film te kasi ezali nde kuluna ezali kobundama en plein jour na terrain moko ya football tozali awa bel et bien la capitale congolaise, ville, province ya Kinshasa, plus précisément na commune ya Ngalema. Ndenge kaka bozali komona boye batu bayaki ebele kotana na bango match ya football kasi ben civique ba offrir bango spectacle moko ya kusakana te kuluna en live oyo malheureusement ezali kobundama sous les regards impuissants. Il y a quelques éléments, il y a la police nationale congolaise Bolanda. Basen ya boye ezali vraiment kosala pasi na population pe ezali ko remettre en cause efficacité ya opération Ndobo awa na ville province ya Kinshasa. Mon général Israël Kantou, commandant de la police nationale congolaise, en charge de la ville province ya Kinshasa, les policiers du peuple, papa awana commune Yangalema, babelelio, Luka solution po, pas moyen pas na oyo, balekisi. Ndenge kaka ozalaka déjà l'homme de terrain, papa population esengi, kovanda na birote, luke la bango solution. Dossier à suivre.